babanda kozwa 0 ba continuer kozwa 0 ba on continue kozwa 0 on est à jalousie parce que baluka on a qui en quand même on a ba image mais moi je m'en fous de tout ça parce que on est en jalousie ko ya komba ko ya na bango te c'est pas obligatoire salaire koko banda kozwa to continuer ko pia moi sinaye tozo continuer pe déjà ko pesa moi siné pendant une année juste le temps que a comme assez indépendante. Ça c'est mon frère, c'est un collègue, c'est aussi mon petit. Avec tout ça Caleb avec na poto kotika moi sinabal na po asa la vie na Kishasa abimana ba c'est comédien na ya pas il faut bazonga na ba bande de l'école. Un homme averti, quelqu'un qui a vraiment mature, a ko raisonner ningo wana te wana eza bassesse. Bana baso moi soin na bango fele po ba continuer so wana bana na on ba laka. Ba banda ko zwa 0, ba continuer ko zwa 0, ba on continue ko zwa 0. Mbote on est sur l'ami donc vos c'est Saint-Esprit ça abino toujours avec les meilleurs sites nabino 3W poto na poto avec Yemoko l'ami donc vos net abino toujours tozana Yemoko beauté nous beauté fait là les meilleurs de Paris quand même on attend ça image kitoko balobi lelo oyo tokangi ndeko na biso artiste comédien président Caleb ya groupe Sinak le tozana awa ndeka ya kotala tour abetaka tour pour otala famille le tozana awa tukangika na matanga na ezalaki moi mukie to solo na ye to ba groupe zo kenende ni na Kishasa groupe comme na niveau nini na ndenge auteur ko perdre artiste na ye o akendaki musicien na ye adape sous comédien na kati na groupe na ye ndeko so Corson le tozana ye président Caleb na kati na poto na kati na France to retenir ma question par rapport à moi nyoso. Bonjour président Caleb. Bonjour Lamine Donvo. Bien président. Tout le monde est sur la côte. Tout le monde est sur la côte. Namboka na yo. Namboka na yo pe. Tenga na mtakisa ça. Merci beaucoup. Président Caleb to tala yo ba sepeli vraiment ba sepeli président Caleb to ko no ba condoléances ne ote ko fela na no ndeko na yo. Mission na yo accès comédien na ndeko na comme ndeko na vraiment famille na yo to besoin de condoléances par rapport à notre ko perdre. Oui, merci beaucoup. Je crois que ça fait déjà plus de 40 jours. Je crois maintenant ça doit faire 50 jours que Toperda qui mon frère à moi, Coco Kala la Coxon, qui était un plus proche collaborateur Nangai, mon acteur, mon musicien, mon collègue, mon frère, mon ami, il était un peu beaucoup, Toperda qui est, et le temps était venu que Tobi Maman Mboga Toya Moi Poto, Toya pe ko maman mouké quoi, to changer mon monde de ça là parce que le choc était tellement grand, il fallait changer un peu le monde pour et permettre un gapena. Et puis moi qui m'y a quoi. Donc c'est ça, yango depuis 10 jours que nous sommes à Paris et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup président. Babi président tozonga mo muké na ma solo vraiment ya groupe Sinak biso ba o toyebi groupe ndenge bandaki ba msusu ba yebité ko former bango pour mbal bosna zona caméra o mbal bosna zona site na biso moi muké kaka moi détail kaka président Sinak président Caleb, pardon, le lot Sinak qui sert à moi un peu mon boulot. Justement, Caleb. Alors, au moni vraiment c'est très important pour la première. Il y a zamona nangai. Le bateau na côté les ça zamona mais au moni mutoyo ayaki asali à moderniser théâtre les garçons. C'est un grand monsieur. Oyo lelo yo batu. Moi respect dans la rapide même na poto ko talaka nga père neng na télé permis très important. Mon fiston vraiment plaisir à trop d'abord nengoza oyebika. Ouais, père. Merci. Sambizan. Idéologie. C'est ko père ne masalanga. Joël Medeng. Elengi. Donc ba vieux yoke ba sala batu. Yo mwana ndenge na bote na personne déjà chance aux allant toujours. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Joël donc papa, papa merci. Donc so moni papa rififi tempo. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Nous tous avec ambiance, il y avait Joël, et que papa naïe, papa Caleb, tous nous na sujet na biso. Pour ça que nous le rapport il y a groupe Sinak. Le lot de baïbara histoire, tu peux savoir où tu es histoire, tout ça qui n'a on a lemba, tu es n'engé banda qui tu es na mambebele, n'engé boula qui n'a pas ya passer au moko, na bola on tanga comme biso to yebi biso ba oyo, bateau ba yebité ça a moins confusion.
par rapport à yo nan ndeko na yo Paco ils sont laissé les cas au baye bité formé bango dernièrement ça fait déjà 6 mois 9 mois Paco les gars qui n'avaient interview mususu na otanga ba cité Ane Koloba Sinak ada parmi ba fondateur groupe on est arrivé président Caleb à sala boye pas botolé à sala coup d'état joie mouvement le temps que président biso ba otoyebi tout na lemba le la longa lemba tem ça comme lemba salon moina le belé zate yemuka Koloba groupe Sinak yemuka za a formé biso yepete to koyeba ngo président peut-être ndeko na yepete soki alobaki bongo lui c'est mon frère azan ndeko nanga Aïba Kamambate a traité, donc Aïba Angote, il est venu. Moi j'ai créé mon groupe, c'était déjà depuis 99. Bapako, Aïe Sima Julien. Julien c'est mon frère, demi-frère Nanga. Alors il était l'ami à Paco, en notre année Naïsta. Dans le groupe, il y avait un premier vent, il y a Batouba Lungwaka na 2001. À l'époque, on collaborait avec le pasteur Denis Lessi. So Ramoni Batali Bosso Balongwa en 2001. Ndesco fallait qu'on a Lukasu Batumusu. Na web sande konanga Julien. Ah donc on a ça ba film hein soko ko ya to travailler. Julien Julien pas beter non na mina ngape comme on est Clovis ikala ye petrolinga soki na yebisi ngabi benga ye yakana ye o mesko biso sala ngote ngabite boya na relaxa bino et ils étaient venus en 2001 bayaki na lakisi bango musala ce sont mes acteurs donc ngana wele la kinini te Paco Julien tout le monde au monde na Sinark na sala Sinark te to zala 2 te na sala on a 99 na zala ngamo na uti Lagos na ye na vision. Et puis, nous avons Malembe, Paco, Julien, Dingi, il y a 2001. Et Tirbo, il y a 2001. Nous avons continué à former Batou. Et 2002, 2001, on a fait les la télévision. Donc, peut-être que ambiance, mais c'est mon acteur. Il vivait chez moi à la maison, à Lemba, c'est mon frère que j'aime beaucoup, rien à dire. Hein? Parce que Ngaso Nabala Mami, c'est quelque part grâce à Yépe. Parce que hier à côté de ce groupe, hier à Yéna Maman Deborah. Maman Deborah, hier à Mami. Mugol Moussou, bien, nos prises, fille Morobo, écoute, à Botana Mastananga, comme on est Nadine, Tokenda Kulu Arondima Pakota. Tokenda, si ko pas Nadine, de la rencontre, ya Mami, ya Karine Massamba. Donc quelque part, Paco, c'est une bénédiction pour moi. Alors, dans la vie, il faut être reconnaissant. Moi, je lui reconnais une bénédiction parce que moi, sur Nganabala, c'est à travers lui que moi je l'ai connu. C'est déjà une reconnaissance. C'est une bénédiction. Parce que même Bakombo, joueur Anango, ça Bakombo n'a pas. Julien n'a pas comme Julien. Paco Liboso n'a pas comme Adrien. Liboana n'a joué c'est non frère. Mais je suis na scène. La scène Mogobo, na a Kimi Mwamba a inspiré ngala bité faut na changer ces jeunes pièces que j'aime ko virila. Hein, j'aime ko ya ba moi ba yaya. Na essayer dorénavant on jouer na combo à Paco. Pour na zala na pantalon Mogobo ya kaki. Oh, griffe na Paco. Solo. Mais mon atali mbati on a on joue na combo à Paco. Yécoute c'est pas bon, c'est quelqu'un, c'est vraiment un frère hein. Ce que bandagi abisko pour comme na niveau comme prise. Comme on est là, ma bête ngabité au Wanosko jouer ba Jemoko ya moi ba Yanké tout ça ngabité au jouer et c'est comme ça que naye ko pesa ejewana et kombo na pe kenda tilelo aza oyazali. Moi j'ai toujours été reconnaissant na batu. Oui, mon frère Clovis Paco a contribué et pour baza parmi batu nanga liboso ba contribuer pour les lots sinar que à la force. Hein, donc Azala qui est vraiment parmi mes proches, il a contribué énormément. Que moi je dis toujours merci à lui. Nous avons pas mbolaga. Parce que souci n'a pas Azala pe bango pe faut pas la reconnaissant que théâtre ba yeba gata mangboana te. Donc na yena bango na monde wana quelque part na pe ça bango pe moi nzela quoi ya vie. Bon, mais moi c'est mes frères. Nga to longwe pa nga to lobino mabe wana gayo. O critiquer kayo. O fingi kayo nga na lobaga malamu. C'est comme ça que moi je suis. Voilà, merci beaucoup. On est là qui moi, Loro Yamouki, pour nous faire confusion entre
Président Caleb na ndeko na ye. Déjà c'est mon frère. Sinar que c'est Caleb. Bako Sakabino te ni Sinar que c'est Caleb 1.3. Yango mona kabatu balongwa Sinar que ça Sinar que tilelo on a des sponsors pour ça na groupe moko te na sponsor de Sinar kanango. Tilelo to ça na sponsor. Tilelo to ça ba otosa on a tout to ça na équipement nyonso. Nous avons tout un studio vidéo. Ozola nanga. Tilelo c'est parce que Sinar que ça Sinar que c'est Caleb qu'on ne vous trompe pas. Merci beaucoup président Caleb, mais lelo tout le monde a dit matanga ya Coxon ndé bembele kaki ndé ba sponsor tout bayaki mais tout le monde ba c'est sous comédien sous et le bela bande bande ko le bela itake bande ko na yo kadaki na hôpital brigina beto ba mbongo bo sengi ba aide ba sponsor bayaki te mais tanga kufi ba sponsor baye on no répondre ça na batu mususu ba raisonnaka vraiment bien te. Les Arabes mususu baya baza ba parvenir na maboke donc yeka ka koti azata na raisonnement te aza yango ka monde ngo tika ba seka biso quoi. Est-ce que tu as un contrat avec les sponsors neti Orange wana sponsor que sobo belisi mutu sponsor ya futambon. Est-ce que vraiment parce que batona ce sont des firmes à minene ba société minene et ils travaillent par rapport au contrat. Si vous avez un contrat, un groupe, il y a un théâtre, ceux qui acteurs, sponsor, il faut subvenir à besoin. Il faut raisonner avant de dire autre chose. On est à jalousie parce que Balouka. Moi, je m'en fous de tout ça parce qu'on est en jalousie. Sponsor, sponsor à Sinar, foot à déjà chaque fin du mois. On a besoin de 5 sponsors. Est-ce que tu as un instrument? Tout le monde a un instrument. Est-ce que beaucoup de un instrument? Sponsor on a biso Bralima. Est-ce que beaucoup de biso Podium? Est-ce que beaucoup de biso instrument? Sponsor on a biso Orange. Est-ce que beaucoup de biso Battante? Beaucoup de ça demande tout ça. Combat na bangote, c'est pas obligatoire. Alors le là to mesana babi non c'est pas un problème. Coco c'était quelqu'un ou azalaki na contact na biso Bralima to yela bino Podium na ba instrument. Biso Orange, le temps ba podium ba installer la bino to la sonorisation mo ba to la bino. C'était seulement ça sans argent parce que ba foot absolument à chaque fin du mois. Parce qu'avant de raisonner comme ça, il y a des monde na jalousie à trop. Jalousie à trop. Ba banda ko zo zéro, ba continuer ko zo zéro, ba on continue ko zo zéro. Merci beaucoup Caleb, ba continuer ko zo zéro ba la jalousie. Mais pour ça Caleb batu ba moni ba bi président Caleb dans mbongo qui n'a pas poto pamba qui n'a pas Dubaï qui n'a pas États-Unis qui n'a pas partout Afrique Europe Amérique Asie qui n'a pas partout quand on a dans ndeko na sali mingi asali na album na yo na musique na yo na théâtre na yo quand on a zobela azangi mo même mbongo ya ba soin azanga mbongo ba soin te okomi ko senga ba aide ba biba na senga ki aide te na batu na senga ki ke l'état a soutenir biso poto bimisa libanda. Na leka na TVT boede biso te. On a demandé na l'État à aider biso poto bimisaye et à nos amis qui voudront par exemple nous soutenir poto bimisaye. Kosenga aide ali donc boede biso te to sala yango te tala na bani na biso nyonso on a dit que nous demandons à l'État parce que l'État kataka biso mbongo na ba contrat na biso. À 5% il y a un fonds de promotion culturelle. Alors, il y a un problème. Yo sais que yo l'État. Faut assurance. Yo l'État, il y a qu'à subvenir, on a besoin il y a des comédiens. On avait demandé à l'État. Mais évidemment, quelques-uns de nos mécènes, s'ils pouvaient nous soutenir. On a été à l'hôpital avec lui. Combien de dépenses? Tolélela qui te oboye de biso te to sala ki angote tala na ba émission nyonso on n'a pas fait ça. Vous a Caleb pardon ngana ba yoda ozaka visa facile. Vous regardez que nazal mutambongo te. Je suis un débrouillard na na vie na yebi ndingi baluka moi là ki à moi $50 moi $100 mais mutambongo ne na mute papa. Voilà merci. Mais pour ça que dit que yo ozaka ba visa pa pamba o ya rapoto pa pamba. Pourquoi pas au Sénégal visa et que ya tisana yo aya poto mo soigner na ndenge no pour Sénégal. Oui, to mekai ko solo lango na ye. Era zana mo makasi ngana epsa keke koko to ko luka visa pour quand même to bundana o gezo ba soeli bana wana zana makasi. Bon, aipsinga que oui, il est pas partant mais a solo la na famille parce que akoki kondima ya kondima mais famille ba moni mabe. C'est comme ça na tikela ke na tout ni pe lisusu.
koko ndeni kasi ote tozela vie na biso mwa uta Goma akoya koko ndeni susu ote via on a un comité. Ben moi j'ai monté ma bonne volonté. Peut-être que na famille hermo peut-être bazala na moi titi na bango moko boye. Donc on a proposé. Moi je ne peux pas ko zouaka ka mutu bonake na ye. Aza na famille na ye, j'ai proposé et puis c'était bon tozela vie boya koya. Bon on comprenait que peut-être ba moni ba monaka bon. C'est ça. Président Caleb, au route de famille à Coxon vraiment. Oza vraiment na bango, ou bien au tiki bango pour ne bango, mon décor zakina ya tiki yo, ou bien toujours soutenir moi sinaye wana na banoya. Parce que yango to sali que tu garder moi sinaye azar salarié pendant une année. Salaire koko bano zo to continuer ko pia moi sinaye, tozo continuer pe déjà ko pesa moi siné pendant une année juste le temps que a comme assez indépendante. Pas sa jeune fille a ko balaka na ye assez indépendante mais to yango na bonne foi to salaki même après matanga on a fait to créer qui enveloppe moko un peu consistant na ndenge na biso batama boké. Un enveloppe moko moi consistant qui permettre à bana moi activité tala non ndenge to dépenser pendant matanga. Toutes dépenses nyonso to salaki banda aza maladi to kotina matanga nyonso to salaki comme dépense mais à la fin to jouer enveloppe à $1000 to payé. Ça ne se fait pas dans ba groupe de théâtre. Ata groupe moko to lobake ba ku fait la acteur ba jouer enveloppe ya bongo ba payer ses alaraté. On a pris une enveloppe il y a $1000 to payé. To luki moi 300 to jouer to payé maman qui était quand même une évidence ou qui permettre bango juste après deuil. Il pouvait quand même comprendre quand même charge, il y a moins mouké. Parce que déjà, on a avec moi 1000, on a moins activité commerciale. Parce que normalement, il y a ASBL, il y a association sans but lucratif, il y a entreprise T, il y a unité qui a des comptes finaux, il y a ASBL. Mais dans une ASBL, on sait quand même organiser la cotisation, déjà, mon frère, atabino bosala karamba sito yoke ukufeli patron site azua moi 1000 apesi nandimité. Voilà, merci beaucoup. Pour ça Caleb na mona mama Coxon to clôturer to comme na soka répondre biso pena bien oyo pour depuis na matanga to éviter au lobité au micro boso le ballon depuis ukufeli la Coxon. Oui, je crois que to sala qui a venu moko na maktabu ou est deuxième quoi. Ouais. Ça va pour Isaac Caleb et le moronga na tout na yo pour toujours clôturer na yango pour okino fana na yo. Pour Isaac Caleb biso ba oyo toyebi ba o misusu ba yebite toyebi ndengo banda kina ndengo komi lelo mais to mona ki biso na poto polimo ekotaki etaki yona ndeko na yo fison sai polimo ekotaki makasi bozo welela yo leki na mbongo ye pa leki na mbongo et que sous polémique moko beton bakangiye qui yoza parmi bateau bakangiye mais oko former na bateau tout balingaka président Caleb balingaka groupe na yo Sénac welela na yete ngana loba ngana za mutu pamba ngana mutambongo ngana mutu pamba donc na bateau tout ngana ngana se ngana na l'arte na kato teloni comme to lobola mutu pamba toute interview que je suis passé jamais na brandissa que ngana na za so nani jamais. Écoute, moi je suis quelqu'un d'intelligent déjà, moi je suis un bon parleur. Et ça facilité en part ça na moi nzambe et ça facilité na kota na salle j'ai que na comme la ça. Moi je suis quelqu'un de modeste na modestie makasi. Hein donc ça c'est mon frère, c'est un collègue, c'est aussi mon petit. Na banowe la na ça inine. C'est mon petit frère, tu coopéreras bien, tu allera bien. Voilà, parce que les ba tangu ba blog en tangu no bima ba suku wana yo attendre. Oui. Oh non, ngala ko kene ko sala ça ima bete pas à salinga nini. Moi je suis pas du genre. Et ça que peut-être batou so na yebi pege muku bat baloba pour impact ça so impact la gite balanga ba tanga comme ngate parce qu'on me cite dans tout et dans rien. Okoyoko na salaka mobulu lokola kuna na sala so bakutanga place nini. Okoyoko nani na kotaka ni boîte na salaka ni na ba couloir na salaka ni na ovana na poto na ndimi kote. Si au kutanga lelo tito kutania wato ye matanga pour la matanga si dona salakate o non rien oko lukanga pendenge bamso ko kota libala na salaka makambo wana te mais au mona ka gair moko netika ka ono kutu mubulu ya nini na yebaka te mais moi je comprends que baza
faut batouana bazala ka ba jaloux faut bazala pour biso travailler sur danger quoi. Merci président Caleb. Nyonso boyo ka wana ka biloba loba. Loba. Na bangisa nde moto yali bazo banga yango wana. Président Caleb yibisa biso o to tiko apôtre clôture non na mabanga ba pata mbote. Président Caleb yibisa biso to ba tala yo. Ba président Caleb avec na poto kotika mwasi na bal na po asala vie na Kishasa abimana ba se comédien na ya basi na ba tout o boyebi na ba groupe tout. Ayaki kotika mwasi na awa po asala makamna e tout ya bien ba kisa mbongo ba kisa zakana ngo belé pour ça Caleb maman so ba ka kisa mbongo quand les moto bato ba raisonner ndengwana il faut bazonga na ba bande de l'école. Un homme averti, quelqu'un qui a vraiment mature, à quoi raisonner ndengwana te wana eza bassesse. Faut être grand même dans ta pensée. Faut raisonner grand. Et ça, le gars, tu vas raisonner, il m'a tembélé, oui, il m'a tembélé, sur le gars, comment n'ai-je pas raisonner, m'a tembélé? Vous comprenez? N'ai-je pas raisonner, oui, qui dit n'indika, il y a un danger. Comment tu peux raisonner ça? Comment tu peux encore avoir le temps de raisonner ça? Venir avec les enfants en Europe, j'ai été encouragé par beaucoup de gens. En tout cas, Caleb, félicitations. Oui, on a la raison pour ça. Naya bana batanga wa bana baso moi soina bango fele po ba continuer so wana bana na balaka. Et moi chaque 2 mois na la napoto. Naya Nathalie famille na vani moi 1 mois na bango na zo na ke boulonné. Qui ne za boulot na zo travailler na zo boulonné. Ah wa, moi je n'ai pas le temps aux bêtises na la natan wana te. Ngata na nga ko scénario, tana ko lugalar, ndeni ah cop moi bimia na so na beti conteneur mon ngwanzu na kiti nango et puis ça c'est bon. Les naochoyoka que conteneur à piner. Tala ba kop ngana la na conteneur à piner. Ah na kin so kiti na conteneur à piner, c'est bon. Ah 40 pieds, 20 pieds. Tala idée yango wana. So yeb sanga na banu gerezo na basi na okena basi les basi là je vais les amener où? Nana moi si nga za bien. Vous comprenez ngandeko? Donc laisse tomber, inutile d'en parler même ba solo ndengwa. On est là, on continue à travailler nana ba te belé balinganga ba tumuke balinganga te. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Souka, vous avez fanda, groupe ouais, na pas nimbote nanga, na son Altesse Royale, oncle Guilain Sentiment. Libanga no yango wana oncle Guilain Sentiment, libanga na yango wana. Na boaki oncle nanga Jean-Pierre Ngimbi, producteur nanga, oncle nanga Jean-Pierre Ngimbi, na mama Godé Ngimbi. Nabwaki maman nanga Marie Ngimbi Nkonde, maman Marie Ngimbi, papa Fifi Tampo, nabwaki Lolita Liambi, nabwaki Ela Falanka, Pastaf nanga Nyon soit Paris, Gloire Luboa, nabwaki yo libanga no ngwana, nabwaki Sunani Megan Kabasele na Suisse. En tout cas, je vous aime, que Dieu vous bénisse énormément. Place Webimaki et Zonga au centuple, on continue la vie. Toza ko recruter ba o lingba jouer na ngai ba film na ça na Paris. Vous m'appelez avec mon numéro 0626 14 21 38 0626 14 21 38. Je suis à Paris. Je crois plus tard le 15 juillet pour nazana ba tournage awa. Boningbo tourner au salon tournage pardon. Viens appeler à ce numéro au Rosa Formation, tu seras une star. Tous ensemble, na Rosala na Suisse, na Suisse na Rosala wana, na match Bozako organisé le 27 et tous mes fans de la Suisse, Niclette, Kassa, na Pesibino Mbote, Leki na Nadine Mavinga, na Pesie Mbote wana petite sœur propre, Orlando Ngimbi, Gypsy Ngimbi Poupette, Jean-Pierre Ngimbi, toute la famille Ngimbi en général, avec tous mes amis, mes potes, Soule Datete, Alain Soule Datete, mon ami, Adi Londolé, Alain Benza, tous mes potes de Paris, Bobo et tous mes amis, je vous love, je vous aime, on est ensemble, il n'y a pas de souci, c'est Lola toujours. Merci beaucoup pour ça, Caleb. Ouais, merci, la mine d'Envo, la mine d'Envo. C'est Lola. Nicolo Tozana système qui trop cop. Donc cop Simbi, donc c'est vraiment qui trop cop. Merci. Voilà votre comme Souka, on a toujours na Yemoko beauté fait là les meilleurs de Paris, coordinateur
ya poto na poto na poto ba diriger Kinshasa mbote toujours na Adam Suluzolo coordinateur ya poto na poto na Kinshasa Boatutu balingaka la mine Adassa Coquette babi on est ensemble tu na présent na bino bomo poza Caleb Tina bomoni poza Caleb babi ya na mo na poto même ya kimana mo na poto déjà dans mo na poto ayaka na ye déjà adaka na mo na poto wale lobinga ya adaka na mo na poto mbote na mbara kuziama Sizodo ambara kuziama Djibril na bosani TV na ngarombi toga salon plan midi Mimi de Paris babi Hervé Massao to na libulu manzengelea Hervé Massao Sapin babi na bosani te Nora digital balobi Laetitia midi le samedi barobi soki babi na bosani mete machuda mbatable mete machuda balobi Maître Tony Mukumbusu balobi wana ndeko vraiment c'est mon frère ndenge zara kaka babi suto bosani eza mabe Flosibele ya babele babi wana mwasi nanga motema nanga Flosibele ya babele babi fo boka mwasi na yo po bino ba o bokomi bandumba trop botika ngai vraiment na boka mwasi na po ba o bakoya bakima Flosibele ya babele siko za ba moto ya to Alpha Goffin message le meilleur réalisateur motema Myriam na bosani te Vasco de Gama le meilleur réalisateur Vasco de Gama na bosani te babi velanga Jean-Marie Maloma mokoza Sembao F Sarkozy bambote ya trop babi to aka na kati ya libulu babi to tikela tande ko sapa sala ba masona nga sala biso na bino to mona babi na bosani te JP Kumaluta de pétrole de Dallas moi na États-Unis JP Kumaluta de pétrole de Dallas babi on est ensemble babi to na matanga moya ko bato ezate Adam Suluzolo le coordinateur babi betana ba nzoto na nzoto bazo pour la me bazo nimate comment na yo bien mais yo ne mutu mabo wapi balobi ba jaloux tout monde ba jaloux ya poto ba bien belé si tu as moko yango www.potonapoto.com avec mon coordinateur boté mundi mo boté fela diriger bango toleka